nazala mutu moko déjà nakonda makambo nzambe nayeba koteya nano na age ya 8 ans 9 ans nateyaka déjà na école de Tyrannis na kati ya étoile eza na code code wana code eza lokola télécommande étoile eza lokola télévision. Comment possible nzambe opambola yo mais yo kumisaka Yesu Jésus-Christ lokumo kele pa mutu mususu Bible bi makambo nzambe ya solo eza liboma pona bato ba comprendre te Christ divinité mobimba bonzambe ezalaki wana Jésus azalaki na code azalaki na code so otangi na Jean chapitre 6 verset 6 Sanga Bible ezoyebisa biso bozo senga bozwa te po bosenga mabe si ozwa réponse na ngo senga mabe eza ndeni code nanga eza verset biblique nanga nakoti na chambre na sambeli na tangi ya ange apparaître natindami kaka po mutu na mutu abenga nga comprendre code na ye tu peux prendre 7 ans, moi la grillade. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zo botate, ndiye ngo ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oekokainayo. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci parce que vous allez nombreux sur vos postes téléviseurs à ce notre moment pour nous Rolanda émission Oezali Savoir Plus. Émission Oezali Savoir Plus, c'est une émission Oesumara Bisso Tobaksa Boyebi, Likolo, Yaboyebi Ndambu Otozanango. Merci parce que na moni bino a forme et Nzamba Sali Bisso Ngolu Tokutani Sonabino. Merci à le meilleur de l'équipe chez Bisso Télévision. Là je vois Papa Denis Monsolo ainsi que Papa Ben, Papa Zara, Papa Laurent Matembo. Merci parce que Bossa la Monsala qui toko na kati ya le meilleur de chaîne où vous allez chez Bisso Télévision. Bande konyo so o s'abonner na noter, c'est le moment où s'abonner na kati ya le meilleur de chaîne où vous allez chez Bisso Télévision. Eza chaîne moko o eza ko édifier, eza chaîne moko o ezo aider Bisso ya ko eba lolenge nini ya ko tambola, ya ko eba lolenge nini ya ko zala à l'aise devant Nzambe parce que sans Nzambe mawatro na kati ya ba vie na Bisso. Merci na famille Moukadi, merci aussi na papa Chouki Moukadi pour nous repasser sa confiance et Rosa Loko la présentateur pour na émission Lelo. Bande ko balandi tokuta na émission Oeza savoir plus. Pourquoi savoir plus? Savoir plus et daka biso pour na robakisa boyebi lekola boyebi otozanango. Na émission savoir plus ya Lelo to sali makasi ya koluka koyamba un serviteur de Dieu o Nzamba bengai kolinga koyeba témoignage na ye et pourquoi pekaka Isengeli nae aya na kati ya oyesika oyezali la meilleure de chaîne chez Bisso Télévision. Na olinga toyo poto ba ko comprendre nini Nzambe a kati nae. Papa to yambi bino na kati ya ndako oyo chez Bisso Télévision. Bonjour. Bonjour papa Eli. Papa nanga pona ozo bino ezaki moi un peu difficile mais na ngulu Nzambe apesi biso grâce wana pe ngulu ya ozo bino isusu. Ngape na sepeli ya omona bino susu. Je pense que c'est la deuxième fois. Oui. La commis na Bisso TV. OK. Nazane c'est makas. Comme on est susu bande konyo histoire. Merci beaucoup. Avant de bande émission, te rendre grâce et Panzambe pour te débuter émission na Bisso Nzambe. To sambeli. Seigneur, te pèse merci. Te sengi aux ana Bisso ni bande émission pour souka na Bisso na souka émission. Kolo accompagner grâce na yo na kati na Bisso. Nyonso oto ko sala na émission lelo. To sengi yo ndi aux ala guide numéro 1 o ba ko guide Bisso. To sengi ngolo pe grâce na yo na kati na Bisso. De to koloba. Amen. Amen. Ah, papa nanga.
papa nanga tomoni bino papa nanga ya na jela kati ya chez biso télévision papa nanga les cas de jeu émission mais ala bato misusu babungi longa papa nanga tolinga toyeba papa nanga aza nani et pourquoi peka kumwana nanga papa Eli kombo ezandanga oyo bato bayebelinga mingi ambassadeur. D'accord. Nakozonga mwa sima moke na se présentaka déjà awa ke ngai naza pétrolier naza moto ayambaka message ya code na banda kolinga koleka pe na bamédia te premier média na nga naleka awa na biso TV papa chic. Ok. Puis deuxième fois yango esu tabi no boyambinga tokutana lisusu donc bato bayebelinga mingi na kombo ambassadeur mais kombo nanga ya famille ndanga Ndanga. D'accord, papa Ndanga. Comme vous avez famille Ndanga, bino mo bato bayebeli na mosala osalaka na kombo ya papa ambassadeur. Ambassadeur ça surnom na zule lote hein. Ils surnom na comme ça na pétrole, na carburant donc ça date depuis 2006. OK. Merci. Ami mo bapesanga kombo wana. Ya ambassadeur. Ambassadeur. Alors, ambassadeur toyebi moto atekaka ba carburant. On est en mosala toyebi papa ambassadeur. Oui. Mais auto yambi lelo toyambi papa Ndanga. Papa Ndanga. Alors papa Ndanga auto yambi photo yeba azana. Aza croyant, aza athée, aza chrétien ou ayebi Jésus-Christ comme Seigneur peut sauver. Oui, papa Ndanga oyo yambi lelo aza chrétien. Moto andimela Yesu okola mokonzi pe no bix na ye. Aza baptisé depuis 96. Oh, ça date 1996 na Libambo Ministry. OK. Na Bandal nazala déjà baptisé par papa na ngai molimo Libambo Ministry na Sabé de Kinshasa. Donc lelo te mais aza chrétien ou vraiment dimela. Ah, papa Ndanga aza chrétien. Tout ce pays bande connaissance baza na kimia parce que na kati le meilleur de chaîne oyo to cher à Jésus-Christ le devant. Tu yambara n'importe qui tu yambara muto ayebi Jésus-Christ. Tu yambara muto à croire à Jésus-Christ. Tu yambara muto à servir à Jésus-Christ. Le lingue bino bo servir Jésus-Christ ils a malamu pour nous édifier peuple de Dieu. Alors poto kota na vivre sujet oyo et sali to kota na papa Ndanga et papa Ndanga bandaki makambo nzambe le lingue nini azwa qui appelle lingue nini pour comme le serviteur de Dieu pour benga malelo mosali nzambe. Vraiment kobota manangana ya liboso ezalaka na mwa bikamo kokola na nga bikamo ndenge pe naza bozaka bikamo ngai nabotami na papa Dona Etienne mama Ndumba Mwanda mage aza suna biso te atika biso kobotama na ngai nabotamaka nayeba lelo moko oyo mama oyo abotinga betelaka nga azaki vivante. D'accord. Koko na nga longwaka mboka kuna na Tanga Nord na bamayombe kuna ayana bidon na ya 5 litres bidon bandako ko ma chiffre 5 wana abandako sukola nga na lokolo na ya mobali chaque 5 heures wana nga bébé azo sukola azoloba maloba malamu ponanga bonga nazalaki mwana moke nayebaki te kokola na nga nde mama bandi kobetela nga bamasolo wana donc naza na mwa témoignage moko molai nayebi te mpona temps so bopermettre na décortiquer mwa ndambu o décortiquer ta mwa ndambu oyo eza l'essentiel oyo eza nécessaire sunga bandeko bazolanda biso na sur notre moment. Après ça mama bayakaki kosala séparation na papa bakabwani papa pazwi mwasi mosusu vraiment nga nazala mutu moko déjà nakona makambo nzambe oyo baomona nga bayebi nga eza na bamusicien chrétien ebele oyo baoyemba lelo eza oyo nga na bimisa banzembo ebele lelo ezoyembama oyo mpe esalaka succès eza banzembo nanga parce que nazalaki na chance donc nzambe apesa nga na kolala boye naloti nzembo nakomi te me nalamuki na toko na nde oyemba. OK. Et puis napesi mutu esimbi donc papa na nga na mama na nga bakolisi nga mina mambo nzambe
na kota l'école de Tyrannis na yeba côté ya na âge ya 8 à 9 ans na terre déjà l'école de Tyrannis na sala du jeu coding na créé talaka l'église na biso ba serwa les groupe de prière eza vraiment tosé te que ça na chorale hein mais ngana bimisa chorale oyo esimbaka na yembisa na ba mise mso oyo loba kuma ba mise chrétien makasi na chorale ba matanga likola mesa na zo yembisa bango. Et puis chorale na so ba serwa na to sala ba compétition na Kinshasa wana bima premier to bima premier finale za na foyer social ba serwa foyer social za na succès ba serwa wana bon talaka séparation ba parents esimbaki te na mwasi oyo papa akomaki na ye vraiment esengaki na bima abimaki nakomaki na ngai enfant de la rue donc nzambe apesa ngai nakomaki kotransmettre na miziki ya mokili lelo oyo soki oyoki banzembo ebele bayembanga eza par rapport à savoir faire na ngai ya composition donc bamisisa makasi ebele bayembanga mpona kosala nzembo napesi mwa bapesi na bango ngambo ya malonga te me nzembo wana epesi simbi bakri ebele na sala oyo ebimisa Congo ti lelo bon tala nazala so ngambo wana te nakobanda opesa batitre awa naboyi nabetisa bato mabaku oyo émission lotamba nazala mpona polémique te mais baoyo baomona ngai bazoyeba déjà alors ezalaki na mokolo moko nasala examen d'état basérie na biso souche kosigne souche ezalaki c'est tout un problème d'accord basengaka biso 6 000 francs congolais talaka basérie wana na ba 2002 hein kosigne souche ezalaka problème 6 000 francs mbongo ebele nazwaka likanisi nakende pa baoncle na monga fula na bakartier moko kindele na longwe de Kingabwa exam nazokende vers monga fula kindele leka bacampus makolo siko nazala na petite soki nazotambola fo nazala mwanguba na nga na poche mwanguba ya 30 francs oyeba mabango ya vert wana na tie koto nguba 30 francs koto pe ya 30 francs liboki ya mai nayebi ke nguba oyo nde nalango na ntongo boye na poche na olia na pokwa système ya mai ka ya diffère oyo ya bamaboke mpenza wana naomata nakomi vers montagne ya CNPP baoyo bayebi bakote kuna ya kindele bazokomprendre makambo nazoloba nazomata ezali so ozomata na montagne wana kote oyo entré ya CNPP na sebo ezalaka baeglise ya bababa baeglise ya bababa wana liboso na ngai naye komona papa moko azokita batoge na bango ka balataka ya pembe wana mandefu ebele ngai naomata oke makolo ye azokita neti azobima rompo engaba tokutani wana nazolela na nga te me mwa talaka yo ozosufrir okosufara na mpona nga nasala déjà de lundi à dimanche nalali na nguba 30 francs chaque jour yango naolia naomela mai mena naza kaka de lundi à dimanche nale eloko batia mongwa te batie pilipili te ovivaka na nguba bazovivaka na nguba doso nasala efo nalesi ata de mabanga vert wana baoyo bayebi baoyo biso tolia banguba kala wana bayebi libanga vert papa na moni nga ebisinga mwana boni c'est bien papa ozolela nini c'était na olela te abi soki omiyebaka nde ozolela te so omiyebaka yo oza nani mbele osala makambo osala te me ozolela te jour ocomprendre oyo nzambe atia kati na yo nde okocomprendre ke ozalaki mutu moko lela boye te epuis kote ozokende bapia mbongo te soki ngai yo me nazongi na nga ngai nayebisa rien nde ngai nayebeli nde nayebeli moko flori nakozwa mbongo tosalini croisement même 5 secondes atala na nsima boye aza te mpo ngai namonaki kaka alati ndenge bato ya baeglise ya bababa balataka aza te kontinuaki na nga tout justement nakomi avant kuna kita po ebi kaka baveni kuna ezala oza likolo ozomona lipongo na se baoncle batelemi bamamaleki oncle biso kaka atali na moto onga naki osenga mbongo oyo asimbaka mwa 1 franc déjà abwakeli nga libanga abi ozoyawa soki mpona mama mbongo tika na na moto akoma na bana na ye papa no aza na mbongo ebele kenda apesa yo nakota te na tourna abaluki nazongi bato mosusu bayedanga mpona signe souche mpona sala examen
prophétie va prononcer pour Nayo. Oui. Et ça, ça n'a pas repris ça n'a bon côté. Quand on kende ozoate. À partir wana epesaka nga mayele nazonga l'église ya koko nanga moi c'est andaki kosambe kimbangiste. d'accord. À partir wana etindanga na ke Congo central. Nde nayaka kozonga na bite. Na sali examen na zela pour résultat te ba c'est wana résultat faut bozela. Et ba ndoko lia temps. Oui. Wana tozotanga na ba journal. Faut journée bima. Journée bimi ozokende ko vite so kombo ezate osa ko zuite. Donc nazwa ka lisu temps wana te et bimaka prenga. Na ke na mboka. Nazonga na église na ngai oyo eza penda source ya bakoko na ngai kimbangiste. Te nazonga kosambela kuna titi ba révélation mususu nazwa kuna pe ya bien kaka. Ba révélation mususu ya bien. Donc moi parti wana. Ba révélation mususu ya bien. Ya bien. C'est papa nanga na moment oyo a servir Jésus-Christ na église kimbangiste. Oui, l'église kimbangiste. D'accord. Kuna nde nazo servir Jésus-Christ. Kuna nde nazula ka révélation na 2010 oya code. Oh là là. Ouais, naza déjà en pleine église à kimbangiste. Kuna nde nazula ka révélation ya kamba. OK. Révélation ya code. Na révélation ya kamba. Tout c'est basé na Italie code. Révélation code ozwaki. Révélation signifie code. Bon, révélation code papa Eli, merci beaucoup pour la question. Yango nde penze so memaka ngai awa mingi. D'accord. Première émission nanga na yaki epa na bino awa na Biso TV. Na lobelaki sur code. Batu musu ba comprendre ite. Lelo oyo batu ba comprendre code, oyo code na bango eza activé. Lelo ba mususu ba komba mandataire. Na ye 2 mois passés hein. 2 mois passés. To sala ki émission na yo. Oui. Ba oyo balanda kinga plus de 2700 personnes mais plus de 2000 personnes ba oyo ba kata kité contact nanga te. Balanda la suivi à code na bango. Ba mususu partout dans le monde ba benga inga. Parce que na ko féliciter bino pe na ko senga merci à cause de l'émission na bino bande ko lelo pe ebele ba biki. Gloire à Dieu. Ça de vraiment pambola papa chi na bino nyoso équipe na mobimba. Za batika bino te. Amen, merci beaucoup. À cause na bino ba te belé lelo ba biki ba te belé lelo bazo mona o lelo pamba diane lelo pamba mama tie premier lelo pamba. À cause na bino ba te lelo ba komba mandataire. À cause na bino ba te belé pe lelo ba komba ba député ba ministre. Kaka pona code. Donc code naza ko expliquer na bato na ba comprendre te. Au moins ceux qui nazaki l'église. Net ba pasteur musu to so mona ba ndeko na biso ba pasteur ba prophète. So nazaki l'église mais chaque jour témoignage Jésus le cas l'église nanga. Ya bato déjà code na bango za activer bazoli ba code. Et déjà nanga moko kutu nazwa message na tikali sim. Na komi limité. Par rapport ya bato ba recevoir code na sima nanga. Na monde entier donc ndeto so bato mususu baketeka ba or baketeka ba diamant baketeka ba minerai na ba boka ba paya bato mususu lelo ba mandataire ya makasi na mboka na biso pona code mais ngamo na tikali sima. Alors comme les années ni papa Eli nzambe era sali mutu na mutu azana étoile na ye yo za étoile na yo nzamba pesa yo na yebite soki ya moto soki pe ya mopepe na yebite ngape na zana oyanga na kati ya étoile eza na code. OK. Code wana eza verset biblique. Na première émission na deko na zaki yango pexate. D'accord. Donc na ju décision na panza moi moke po batu musu bazo comprendre te mutu musu omona peut-être magie. OK, vas-y pour moi. Eza ba kisi eza boye. Pour monde entier ebenginga ba o ba sepembe ba musu pe ba bandaki bakati. Code des amis. Code des amis, télécommande. Étoile des amis, la télévision. Ah, papa Eli, vous avez chansard, hein? Oui. Ou étoile bien. Et le Bamarango plus. Et le Bamarango, ah, étoile, bien. Mais ça, te y est compte. Là, on peut ce exemple.
oza chansa oza na étoile bien lelo osali mwa cope na yo osombi mwa voiture na yo yo ozomona obongi ti ozomona oza bien mais orke soki ozalaki na code na yo oyo eza verset biblique ezodirige étoile na yo peut-être bavoiture oza nango parfois 15 lupango wana moko osomba parfois oza nango 20 na lolenge nini moto na nzambe na olenge nini étoile na yo telle eza nango ya bien eza nango étouffé te nzambe azopesa yo bagrâce na bapriere oyo osengaka ye ozosurvivre lelo ozoroule na carrosse osombi mwa mabele obongi ti mais eza na bato oyo bazwa deja étoile na bango bayebi code nango eza verset biblique ya étoile na ye baa bamultimilliardaire ozo comprendre nga bakoma deja bato minene ya niveau moko ya likolo mais yo ozomona obonga mpo oza na étoile ya bien mais ozodirige étoile na yo te mpo oza na code te code eza verset par exemple naza na code étoile ya moto code na nga exemple kana opesa eza Matthieu 7:7 o comprendre code nayebi ke code étoile na nga eza Matthieu 7:7 soki nakoti na chambre nafukami nasambeli nastangi prière na ngai ya Matthieu 7:7 wana directement baange bakoapparaître parce que eza numéro na ngai ya telefone envers bango c'est qui na moto bongo hier otanga verset mosusu te il faut atanga juste non 7:7 bible eza connaissance totangaka bible mpona koloba te ke oza paster mpona otanga bible koloba te ke po bika bible eza connaissance bato nyonso to bakende basalaka baétude babongana baétude oza mopanzi sango na kozongiselo motuna te d'accord mais bato nyonso batanga balicencie bandeko bazwa ngolu bakoma na baniveau likolo ebele mpe babongana baétude wana te tomona mutu asisi na droit mabongi na commerce nga nasala électricité générale so nasimbi courant nayebi na studio na bino installe au kamo installation mais nazwa vi na pétrole ndeni eza ndemo na bible yo ozotanga bible mpo bonga non eza connaissance mais verset oyo eza code na yo yango nde kosala obonga parce que yango nde nzambe atia 4 étoile na yo ozo comprendre c'est que sengeli na mutu nyonso ayeba code na ye ayeba code na ye code yango wana eza verset biblique oyo nzambe atia 4 étoile na yo parce que verset wana yango ekosala yo lelo osola na baange ya nzambe verset wana yango ekokomisa millionnaire papa eli zwa nano exemple tozomona baféticheur bazosala misala hein d'accord mutu akepanganga azwi vi azwi ndongo azwi bawolo oyo tolobaka mpe palata lelo asenrichir na mokili biso nga na yo bachrétien me toobenge patron akozwa nga na yo mpe na mosala ofuta biso me bénédiction euti na satan oyo toyebi ke bénédiction euti mpa nzambe te toyebi mpe nga na yo me tokesala epa na ye po tozwa mwa lisungi mais orke ye oyo azofuta nga na yo tozosala na nsima na ye azosalela photocopie oui satana azalaka na original te nayebi te soki verset nini nyonso aza nango eza photocopie satana azalaka na photocopie jamais azala na original te original eza epa tata na biso oyo babengi Yeshua Hamashia Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth parce que Jésus aza nzambe nzambe alati nzoto ya mutu bible ebi kati na Jésus Christ divinité momba bonzambe eza wana ok nzambe anga okabala lokumu na mutu te yo kolinga lelo mutu moko ayawa papa shika yo mpe deuxième cordon ezala te ezalaka moko siko okabala lokumu wana mutu te nzambe alinga akabala lokumu na mutu te siko ndeni nzambe akabala lokumu na ye na Jésus Christ c'est profond c'est na baconfusion tokendaka nzambe aza mosusu Jésus aza mwana nzambe te eza confusion nzambe ye moko tala mutu moko asalaka makambo sa intérêt papeli oui papa tosolola ngo non très bien parce que toza na code d'accord papa ndanga mutu moko te asalaka makambo sans intérêt
comment possible nzambe opambola yo mais yo kumisaka Yesu Jésus Christ mais mopamboli mosusu lokumu kele pa mutu mosusu Bible lui makambo nzambe ya solo eza liboma mpona bato ba comprendre te Oh là là. vous comprenez non kati na Jésus Christ divinité mobimba bonzambe ezalaki wana nzambe alataki nzoto Na kombo ya Jésus Christ. na kombo ya Jésus Christ esengaki mpo akufela nga na yo akoma lokola nga na yo mai makila À travers kibonzambe na kibonzambe na ye moko nde kitaki. akoloba bino ekufa na ekulusu Eh. na kimolimo na ye Ah, koka esalama te. il faut nata nzoto motu Po toza na mokili eza mokili visible. oui il faut tomona ke babaki ye babomi ye D'accord. yesu oyo abelaki tata na nga mpo ya nini otiki nga bato ebele bakanisaka nzambe asondoli ye te molimo oyo evandaki na nzoto ezongi likolo nde nzoto eyeki somo ozo comprendre papeli D'accord. donc tozosambela me tozocomprendre te eza lolenge moko jésus azalaki na code azalaki na code na ye soki otangi na Jean chapitre 6 verset 6 sur la multiplication de Jésus-Christ eloko na yesu asala est-ce que Pierre asalaki yango Multiplication ya map. Na poisson. ouais. Ezali par code. eza par code azalaki na code Asala pe le père papa. Papa pesi accès parce que azui code. ye moko papa Ye moko papa. akosala nzoto nde belili papa te waza kati na ye ere olalaka oyo olotaka wana eza nini olali ozomilota kasi molimo na oyo yango wana Ebe eza na bato ebele na moment oyo bakobokoma na mwa confusion. Ntango oloba code eyekende lokolo omema biso na initiation moko satanique. mais oui il faut na initier mais eza satanique te spirituel parce que makambo nga na oloba lelo na baeglise oyoka yango te Pourquoi esengeli kaka toyeba code na biso? mais okovivre ndeni sans code pourquoi bozoki etondisa baeglise parce que boza na bacode na bino te nalobi te ke église eza mabe zwa bavrai pasteur mpona olobela bavrai pasteur bavrai prophète oyo ya mabe wana te po conscience moko na moko oyebi ndenge asalela nzambe na ye bavrai pasteur bavrai prophète bayebi ke baeglise ezotonda mpo bato baya na bacode te soki oyebisanga bible ezoyebisa biso bozosenga bozwa te mpo bosenga mabe si ozwa réponse nango kosenga mabe eza ndeni papa eli totika baconfusion wapi kosenga mabe bo tozwaka te mpo tosengaka mabe bo boyebisa biso kosenga malamu mpo tozwa C'est kosenga malamu esi basé na code. ifuza na code na yo comment possible yo oza wana oyebi siko outa te oyebi te ke oza nani oza na étoile bien oyokaka kaka marke mpe étoile oyebi te L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Na nyonso oli toke. Sikoyo décortiquer biso na moment mokie. Parce qu'il y a plusieurs personnes à moment borta la biso. Bayebi ke na kati ya chaîne oyo bazalaka unifié. Bayebi ke na kati ya chaîne oyo il y a des serviteurs de Dieu balekaka batikaka grâce na bango pour que ba comprendre lenge Nzambe asengeli mutu atambola. Code na étoile ya mutu. Ni toto expliquer nga peut-être na koza na étoile ya mutu. Mutu akomiyebela ngo ndenge nini. Mutu akoyeba code na ye yango. Akoma lokola Jésus asala appel to multiplication na mapa na bambisi na moyeni na mécanisme nini moto na Nzambe. oui message na message ezalaka na mokolo nango même so tozongi na ntango ya kala eza na baprophète ebele bando ya na bamessage ngai nalobi teke naza prophète naza pasteur non ngai na nanga homme d'affaires mais message na ngai oyo nzambe apesanga mpona défendre yango ngai nazwi message ngai na message baoyo nyonso babengi nga na première émission nasalaki awa na biso tv bato nyonso babengi nga bayebi ndeni bazwi bacode na bango code eza verset biblique na yo na opesa exemple bato oyo bazalaka na bachance ya famille neti biso na bakongo kuna oyoka motu moko boye chef de famille aza na kobia babenga yango kobia na bandundu na bayombe mpungu
moto aza na mwa mpongo na ye wana eza obligé exemple na kopesa telefone nanga oyo ou bien contact nanga oyo yango nde code ya famille nanga yango na bombaka epesaka nga chance oyo nasungaka bandeko mais or ke nzambe lokola nzambe oyo ya malamu comment possible tata na yo na tata nanga to tata moko mais asali biso différent yo ka obonga nga na souffrir tokomi tuna te nzambe asala mutu apasi te confusion ya code bandi lelo te eza nango na époque na biso te tanda mais ete bapesi yo étoile exemple oza na étoile ya moto na kati étoile batie code na yo eza verset biblique na yo yo ngai yanga mate 7 ya yo romain yo ndeni oza kodiembola na code na ngai mate 7 mpo yo bonga nango ozotapa kote il faut ozala kaka na code na yo eza verset na yo oyo ezaki ere otangi yango opesi accès na baange oyo baza bakoservir yo na état de besoin oza nango baye baapparaître ozoyoka bozosolola papa eli baange balobaka baza na service na biso te baange baza bayumbu na biso te c'est qu'on peut faire l'appel aux anges frère soki yo ozolobaka kobenga ange eza mabe ou bien eza impossible mpona biso te mokepa nganganga bengaka bademo oyo koluka kisa mbongo papa eli vanda wana tozobenga demo moko soki tel asali benkatation abengi ye demo wana ye eli ndenge oza boye pozwa mbongo ou bien pozwa chance na mosala okopesa nga tata na yo okopesa nga mama na yo sikoyo orke satan sala eloo te eloo bato bazobosana satan akrea te nyonso asalelaka lelo eza photocopie original eza siko mpona nini te nga natangi code nanga naosola na baange mpo nazelaka pase ayebisanga ke bien ma parle bien m'a montré makambo na ngai balakisaka yo ndenge yango tozokota ba confusion ok code nanga oyo eza verset biblique nanga nakoti na chambre nasambeli natangi yango ange apparaître papa eli problème eza le problème nanga eza boyeboye ça va sala prière boyeboye problème nanga eza mbongo opienga mbongo problème nanga eza en tout cas nga mpe nayokaka baminere apienga baminere siko sata na osala yango mpo na nini na bonzambe te na bonzambe yesu kutu baloba azosalela pouvoir ya mia belzebul babenga nganga te bato bacontesta pouvoir ni parce que boyeba te baoza koimagine te lolenge nini naosalelaka bikamo wana alors jésus christ ye moko anda osalela code na ye oke bikamo bongo so lelo esalami babenga nganga te problème ezoboma biso poso moyindo naloba bakongolais te po message na nga eyambami na première émission eyambami ntina baaustralie tina bamindele mosusu babengi nga problème na biso eza nini kondima likabo nzambe apesi moninga te koboya kobénéficie na likabo nzambe apesi moninga te donc epa na biso ezaka esopanga nga grand prophète nga un politicien ya makasi na mboka oyo nakelanda mwana oyo oyo ayebi nini tozoperdre donc koboya koreconnaître likabo oyo nzambe apesi moninga ndeko na yo quel que soit âge nga nde na nde olinga média te nga na homme d'affaires makasi code na nga nasalela yango depuis 2010 na souffra na nga te nakolinga na yo osalika mobo na média oyo mpe kosopa nga nde tolobaka oyo kokitsanga nasala yango te donc makambo na oloba soki bato bacomprendre na baoyo babandai na kobenga nga bakati na baoyo bakomeki na suka lelo baza bien na monde soki mokili comprendre message oyo na bapaster baopema bapele ezali so mingi te ya kotungisa bapriere bakopema mepekisi moto kokende l'église te c'est que l'homme de Dieu aboyi des chroniques 2020 au Bible lobi na biso croyez à Dieu et croyez aussi à mes serviteurs parce que dans le lobi que l'autre côté la kaba pasteur na biso c'est tout tika côté la bango non pasteur aza lokola professeur na yo aza enseignant na yo beaucoup tika on respecter oza na pasteur na oza l'église na yo zala wana parce que biso nyonso na l'église wana tokumisa kaka nani mokela likolo na se malgré la religion mosusu bango Jésus Christ mais na biso ba chrétien na oloba biso ba chrétien oyo tokumisaka Jésus Christ avantage na biso eza kuna te
okoki koboya de chronique 2020 te respecter pasteur na yo mais respecter pe kiboyo code no fo ezala ozokende église bobo pasteur ye mona na yebi code na ite ezaka nini po apeso nini ozwa nini akoenseigné oka esili me mo nde to na mokili boye apeli tosala na basambla te na biso bachrétien na bapagan samble eza mabe toluka alar tobonga nde toza moto alingaki bopauvreté eza te neti nga enemi ya pasi enemi ya souffrance tolukaka mbongo tozala na mbongo yango wana biso bato bakode toya na esengo deya toactive bakode na biso baoyo deja bazwi na minite bamisusu na badubai baoteka baminere bamisusu na baadosala deja awa na kopesa bakombo te mais soki ezalaki naza na église na minute nakokoma meme na 5000 personnes église nanga so na minasa l'église lelo témoignage eboti bikamo ebendi bandimbi donc kosakana te na kati na etongo soki papa eli na bike so na bina sala église lelo na Congo débordement bokoluka batémoignage ya marke nyonso me natindami mpo na yango te natindami kaka mpo moto na motu abenga nga comprendre code na ye azwa oyo nyonso azoluka na nzela ya code me kenda mpe église na yo mpo na baenseignement nga moyen azala nanga paster eza te moto na nzambe nga na kobenga oka moto na nzambe nga na kobenga solo problème eza te na koaccepte mpo na yambi message lolenge bozo expliquer biso lolenge bozo enseigner ozo mériter ke tobenga moto na nzambe et toyebi te lolenge nzambe asalaka makambo na ye na ndenge na ye peut-être nzambe azobongiselo etonga oyo bozwama yo po servir ye na bilanga na ye wana edépend na nzambe l'homme de Dieu toyoki bien ou expliquer biso on peut faire l'appel aux anges les amba bete toyebisi biso des chroniques 20 toni yango te croyez à Dieu croyez aussi à ses serviteurs au boyité ou expliquer biso lolenge Jésus asala ki multiplication parce qu'ayeba ki code na nyonso to se basé to tambolika na kati ya bénédiction ce que ça na mutu mo na moment o mama mo ozotala biso ana pa mo robota aboti bana to mwana za na maladi sikoyo po mwana wana bika yepe sengeli fe baka code na bon papa eli merci pour na mutuna wana lisusu nakokoloba boye omoni soki lelo tosali jardin soki toloni ndunda mabe tokorekolte ndunda bien te tokorekolte ka bandunda moko eza na bamadusu bandunda moko ya bien te oyo yo ozolona lelo yango kobuka lobi soki lelo oyo yo boti mwana na ye eza na baefe mosusu oyo osala kala elandaka bana omoni bakobela oyo tozobelaka oyo bana biso bafamille mosusu eutaka na baspiritualité exemple mona opesa lelo oyo yo oza na mbongo ebele okomi na bamilio na yo oboti mwana moko aderange ako nakutana na bakawa na trop ebele mpe babenganga mwana anabelaka kaka yo oza na mbongo botraita mwana wana bozwa solution te bato ya quartier bakoloba nini na mbongo kisi oza na mbongo kisi te oza na mbongo ya bien te bawana bambongo na bango tala mwana na babota za kizengi tala wana bela pam bana msu babotaka te bakenda na mabala te to papa na bango aza boye soki tokomi na point wana en tout cas wana obenginga na orienté yo na biso nini faut tosala parce que mwana wana aza na code te ayebi na code na te yo parent tozwi code wana tokomi na version mosusu fo obenganga merci beaucoup moto na nzambe tokomi na suka émission tobandaki na bino bo expliquer biso lolenge esengeli ya motu ayeba konyata matambe ne bisika oyo eza source ya bénédiction na ye ayeba oyo eza na mokuse code na ye mpona komiyeba kokangola na bato balandi biso na moment message clé nini oyo kokopesa bango pour que tokabwana na bango merci ndeko Eli message na ngai ya suka ekozala boye nayebi ke
bo afficher numéro liboso ya etando ike Michel a affiché numéro a affiché bandeko bakobenga message ya suka eza nini bible ezoyebisa biso nous sommes des petits dieux toza banzambe ya mike omoni mwana koti so azotambola na nsima na ye ezalaka mwana mboloko te bien taba te ezalaka akosi alors nzambe na biso aza kosi na libota na yuda donc c'est que biso na nsima na ye eza biso te bakosi ya mike toza banzambe ya mike bandeko na nga bakongolais poso moyindo toza banzambe ya mike toza na chance ebele alors todépendaka na bato te tosala effort tozwa pouvoir wana ya koyeba oyo eza code na biso tokozwa nyonso tozoluka donc oyo atutisami nzambe vraiment touche bino obengi nga tosololi neti bandeko mosusu deja bazwi baavantage na bango nga moko kumu nazwa message nazonga mwa nsima donc message na nga clé oyo ya suka liloba na nga suka ke toza banzambe ya mike po tomiyeba nde. Merci beaucoup moto na nzambe toza banzambe ya mike il faut tomiyeba esengeli na biso moko tomi prendre en charge parce que nzambe aza mpe na kati na biso tozelaka kaka te paster aya asalela yo ainsi de suite yo moko oza na capacité parce que na mokanda ya marque le bible toza na possession da pouvoir ya koloba na nzete longo awa kendi awa suite à la foi c'est kondima na yo ndeza lokola lobiko pona yo. Merci vraiment la bande de nyonso balandaki biso na émission o ezali ça for plus et merci na bino ba oboza ko s'abonner lisusu na kati ya chaîne o ezali chez biso télévision bo continuer ko abonner bo continuer ko s'abonner bo continuer ko tinda ba commentaire bo continuer ko pesa même ba suggestion na bino par rapport ya chaîne par rapport ya émission pour que esala ke amélioration ya chaîne ezala na ndenge oyo esengeli. Alors na émission ya lelo tokomi na soka soki nzambe oyo apesi biso makasi alamusi biso to apesi biso sur pouvoir tokokutana. Le numéro est affiché, il y a l'homme de Dieu toyambaki oyo ebengami na kombo ya papa ndanga mpona moto nyonso ya kobenga komiyeba parce que TV ezatan tokoki wakende na baenseignement nyonso te par rapport ya moment ya minute oyo ye azalaki nango vers biso mais na motu oyo amoniki alandi biso na kati ya émission na motu oyo alandi biso ke na suka okoki ozongisa émission tokoki ozwa numéro obengi mpona koswana l'homme de Dieu mpona koyeba lolenge nini oyo okoki koyeba lolenge ya kotambwisa reste ya vie na yo soki nzambe azongi te tokokutana na kati ya le meilleur de chaîne mpona baémission mosusu na kati ya chaîne oyo kimio etika na mabota na biso. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas zobota te, ndiye moi pour ça keboka bwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.